m'avait dit, papa n'a pas na télé. Aujourd'hui, elle est là. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Manifestez cette joie. Moi, j'aime la joie. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité. Hosanna, célébrons le véritable Dieu. Tu peux chanter au rythme de la musique. Sois dans la joie de chanter ton Dieu. Hosanna. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Hosanna. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu veux acclamer les seigneurs pendant que le maçonnerie s'approche? Amen. Amen. Parce que alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le frère Patrice, ce n'est pas le frère Mike, ce n'est pas tous les chantres qui sont passés ici. Nous avons reçu la grâce à la BBC Sous, papa. Il y a une maman qui m'avait dit, papa n'a pas na télé. Aujourd'hui, elle est là. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Manifestez cette joie. Moi, j'aime la joie. La Bible dit, l'évangile, l'adoration, la grâce qui vient de loin, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Alléluia. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il y a une grâce qui tombera du ciel. Et même si je ne te pose pas la main, même si je ne prêche pas, parce que moi je vais parler pendant 10 minutes seulement à la fin. Mais nous allons laisser le temps, parce que l'adoration, c'est la profondeur de Dieu. L'adoration, c'est l'habitation de Dieu. Il siège là. Et je crois, pendant cette adoration, il y aura un miracle. Non, celui qui dit Amen, qu'il soit béni. Amen. C'est pourquoi quand tu adores, adore avec ton âme. N'est-ce pas? Nous allons recevoir. Moi, j'aime pas appeler la servante. Moi, j'aime appeler maman. Parce que maman, c'est trop lourd, tellement c'est... Hein? Moi, j'aime appeler maman. Parce que je me dis tout le temps, les hommes qui ne respectent pas les femmes sont des démons. Parce que la maman, c'est tout au fait. La maman, c'est plus que... Je dis tout le temps, papa, excusez-moi. Hein? N'est-ce pas? Parce que
l'amour entre l'enfant et sa maman est automatique. Mais nous, les parents, nous faisons un effort pour attirer les enfants vers nous. Tu peux tout donner à un enfant, mais dès qu'il grandit, c'est pour ma maman. Je vais donner à maman. Je vais donner à maman. Moi, je l'ai vécu. C'est pourquoi, quand ma maman était décédée, je me suis rendu compte que j'ai perdu quelque chose de précieux. Alléluia. C'est pourquoi j'aime appeler, quand il y a une servante, je l'appelle maman, avec beaucoup de respect. Nous allons acclamer, nous allons recevoir Maman Laure. Gloire à Jésus. Merci. Nous allons acclamer très fort avec les cris de joie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et oracle, alléluia. Oh, shalom. Que Dieu soit loué. Je vous salue au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Merci, Papa. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à l'Église. Merci également aux chantres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, on est là pour un programme qui va avoir lieu le 8 décembre. Je sais que toute l'église Oracle sera là. Ça, c'est ma foi. Je sais que mes frères et sœurs d'Oracle de l'Éternel seront là. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je devais passer pour vous faire part de ces programmes moi-même. Amen, amen. Je dis merci à Papa. Amen. Alors pendant un moment, nous allons adorer. Alléluia. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Nous sommes le 1er décembre. Waouh! Quel voyage! Il était toujours là pour nous. Hein? Il était là le matin, à midi, le soir, la nuit. Il était là en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous sommes bel et bien au mois de décembre. Et tu entreras en 2025 la tête levée. Pas seul, avec toute ta famille. Toute ta famille entrera en 2025, bien-aimé, la tête haute. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu d'une manière spéciale? Parce que, bien-aimé, 2024 s'achève en beauté. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh. Alléluia. Oleki nyonso, oleki pasi nyonso, oleki humiliation, alléluia, oleki souffrance nyonso, oleki kozanga bana, oleki kozanga libala, oleki bapasi na ngai, oleki mbetwa l'hôpitalo, oleki badefi na ngai, oleki badefi ya bomoi na ngai. Oh Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, pourvoyeur nangai. Oh Jehovah Rapha, alléluia, Jehovah Rapha nangai. Oh Sabaoth nangai, hey. Tangwa bitumba nangai Jésus. Ata bitumba weleki makasi Yesu.
elekinga eleki yote, elekinga eleki yote oh. Yesu kolongisa ngai, Yesu kobimisa ngai na libulu bankosi oyo, na libulu moto ya Yesu kobimisa ngai, elikia na ngai Yesu, elikia na ngai oh Perabo Santa, elikia na ngai oh Jehovah. Baïba kimbongo yaya na ngai, baïba ki réputation Yesu na ngai, batikelanga motema erreur basala pongana sanjo la kayo Yesu na ngai, baïba ki réputation papa na ngai yo, baïba kimbongo Yesu sambe na ngaro kasi batikela ngai yesengo Yesu batikela ngai motima yaya Jehovah nanga Jehovah papa nanga oh Jehovah. Bien-aimés, nous passions dans des moments très compliqués, très compliqués. Nous aimons la prière. Nous aimons la prière. On a eu le temps de prier, de chercher Dieu. Un jour, le Seigneur me dit, si vous priez et que les choses ne changent pas, changez l'arme avec laquelle vous combattez. Il nous a proposé l'adoration. C'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, bien-aimés. Même quand rien ne marche, nous adorons, nous élevons Jésus. Lui, quand il est élevé, bien-aimé, il fait que les situations se prosternent devant vous. Les conditions compliquées se prosterneront devant vous. Est-ce que vous avez dit Osalikolo, 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 Osalikolo. Tombola Ilisusu, dis-lui. Osalikolo. Situation nangata mon côté. Eko kiko bongo la bonsambe na yo. Jehovah nanga yo. Kasina yebi. Kasina. Hallelujah. Iti bonsambe na yo. Yango eko bongo la. Hallelujah. Mapasi nanga yo. Oh yango na ye lelo wa Jehovah na ngai, bayiba kimbongo yaya na ngai, bayiba ki réputation azongi sarango na mokama, bayiba ki atakombo shilo nanga. Hey, kasi Yesu te nalingi o déclarer batikelinga motema pongele sanjolanga yo masiye, batikelanga imotema pongele tombolaka yo Yesu nanga. Hallelujah. Watch over Jehovah, 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 Jehovah nanga oh. Jehovah, il mérite nos acclamations, c'est Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Azali Kolo, Azali Kolo, Azali Kolo, Azali Kolo, oh. Yesu. Cette chanson nous a beaucoup soutenus lorsqu'on avait un enfant malade. Ma fille était malade. Elle avait un problème cardiaque. Alléluia. C'est cette chanson qui nous a soutenus. Cet enfant bien-aimé a souffert. Mais pendant qu'elle était en train de souffrir,
Le Seigneur était là. Il voyait, il regardait, il connaissait la fin de la situation avant que la situation ne commence. Ayebi situation na yo avant que banda. Il sait déjà que Nasuka diadème et kozala likola mutu na yo okolata putulute. Okolata putulute. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi Nayembaka je dis maladie nini. Maladie nini ekotelemela Yesu. Alléluia. Maladie nini. Maladie nini ekotelemela Yesu. Maladie nini Jova. Jova nangai ekotelema liboso ya kombo na yo. Jehova. Maladie nini. Maladie nini ekotelemela yo. Yaya nangai yango pasi nini. Papa nangai ekotelemela yo. Yaya nangai adversité nini yango. Papa nangai ekotelemela yo. Yaya nangai kombo nini yango. Liboso na Jehova na vina ngai kombo nini yango lisusu elingi etangama. Liboso na yo Jehova na vina ngai. Oh Jehova, Jehova, Jehova na ngai. Oh Jehova, oh Jehova. Maraba sheterega Sintaraba seka. Botika ngai na yembela Yesu. Oye alamwisa motema na ngai. Oyo komisanga biyeba yeba. Inde Yesu Mesia na pona. Oyo komisanga bibi na vina. Yewane emobali libala. Hallelujah. Maloba na ekitisaka motema. Yango na kangami na boyi basusu. Quand je chante comme ça, bien aimé, je n'ai que des témoignages qui défilent dans ma tête, dans mon cœur. Que des témoignages. Alléluia. Alléluia. Que des témoignages. Il te donnera des témoignages. Tu en as déjà. Sûrement que tu en as déjà. Mais il te donnera des témoignages cette année. Lolenge mose atumbulaki. Nyoka mutako kuna nesobe. Mwana la pate hatomba milelo. Poetinga ina yo tobikis sharabasam. Sogi yotalie okobikis sama. Sogi yotalie okokangolama. Sogi yotalie momoye ko changer. Yewane hena lakis. Yeso yo oh baba. Sasate Nazolobela tata te mama te yaya te Nazobenga de Yeswe Yewane Wafutelanga biye ya avion na vie Yewana Oya matisaka batu ba avion Yewana Sambena pamoy anakoyemba anakopina nananye alangwisanga Yesu Masiye nalingie tikana mbela nalingie tikana salela binela na yoye haleluya nakosina yo aye wane saibeni molinga mina ngayo nazolobela tata te mama te yaya te aye wana nazolobela noko te
Les amoureux de Jésus sont là. Alléluia. Je l'aime. Hata bafinga ngai nakontala te kofinga na bango hata baseki ngai baseka ngai nakolanda te koseka na bango ngai nalingi na motema nakolanda bisika nyonso mosungi nange natela motema ye papa na ngai Helikana, allons-y. Nalingi. Scosa la mouchoir au pépa. Alléluia. Nalingi. Nalingi. Oh, soyez bénis. Nalingi. Nalingi. Yesu nanga. Nalingi. Est-ce qu'on va au Goloba? Ngana saladini. Nalingi. Lisungi nangai. Lisungi ko uta wapi? Ngai na saladini. Lisungi nangai. Est-ce qu'on ne peut pas Yesu? On a une ligne. Alléluia. Jésus. Yesu. Merci mamie. Nalingi. Asepelisa motema na yo. Nalingi. Fongole longi seka Yesu azawa bayebisi yo okolonga te merci papa yebisa bango balobi solo te mopesi nelonga azana bomoi bakobenga yo molongi alibela balongi alibela bazawa te balongi alibela bazawa te milobela ko lamuki na tongo ngai nde molongi alibela molongi ya famille nde yo na nzela na yo bato ebele bakolonga. Alléluia. Molongi azawa. Molongi moko azawa. Molongi moko azawa. Amen. Tokeli susu. Bayebisi yo. Wokombota te yebisa bango basali faux calcul. Mopesi na bana azana bomoi bakobenga yo mama pasa batata mapasa na mama pasa bazawa te ngana ya kotikela bino mapasa okozonga wane prochaine okotatola. Alléluia. Alléluia. Mutu moko ndimiko ya mama pasa azawa te bayebisi yo okobonga te yebisa bango balobi solo te mopesi nelonga azana bomoi bakobenga yo molongi alibela ngai nalingi ngai nalingi. Alléluia. Nalingi ngai nalingi na motema nalingi ngai nalingi nalingi. Est-ce que l'église est koko yemba? Alléluia. Oh nalingi. Na motema
C'est la vino le 8. Alléluia. C'est la vino le 8. Amen, amen. Mema ba ebele, ba ya kokuta na pena Yesu, ba ya ko sanjola, ba ya ko clôturer année na kati ya ma sanjoli. C'est très important. À Sarcelles, oui, dans la salle Espace Vénice. Nous voulons chanter ma robe de gloire. Le répertoire est très costaud. On va interpréter, je pense, 20 chansons ces jours-là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien. Amen, amen. Namitiki mopepe na yo etindika ngai, maboko na yo na mokongo na ngai etindika. Iyambala oyo eza elamba ya nkembo, tinike tata apesa boboto langa eza elamba ya famille. Oyo monsieur Potifar alongola ngai ezalaki ya bango, oya misato ezalaki elamba ya prison. Iyamba yango yo nalati elamba ya pale, oyo Yesu apesi nga soy beni yango. Ebongo oya pimeli ngai nani apesa ngai yango, ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta tatola naseya Yesu nakona kolela te, nakoma ya Nzambe, nakona ko mitungisa te, nakoma ya Yesu asikola naila makila ya talo naiyelamba ya kembo apesanga kombo ya mwana mokonzi nakona goma ya ye kona libela nakona telengana te nasa ya Yesu. Est-ce qu'on gosse la danse moya yo mosala la kazalaka fier on a fait que osana Nzambe. Alléluia. Soki Nzamba pesi yo eloko te kosimba ngo te e oboma yo. Alléluia. Si Dieu ne te donne rien, bien-aimé, préfère otikala yomoko na eloko te na maboko. Amen, amen. Tout ce que l'ennemi te donne est un poison. Alléluia. Et bien-aimé, ça sert à rien de murmurer parce que oyo zuite lelo lobi okoki kozwa yango. Tika Nzamba pesa yo makasi ya kozela na sourire, ya kozela na joie. Alléluia. Alléluia. Mbongo eza motu ya kasi. Ondima na ngai eleki mbongo. Koteka kondima te. Bonane. Mbongo eza motu ya kasi. Ondima na ngai eleki mbongo. Iyambala oyo eza ilamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na yo. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Sepela déjà. Sepela ka déjà. Miso oyo mesana komona eloko te na bomoi na yo. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo yo muke bozu. Alléluia. Anonse ula. Vula ekonoka akabe ya komona. Namosali na yo na kokufela na ina matete shamba. Namosali na kokufela na ina matete Yesu. Inola mona mapapa, nabongola makopa. Na imosali na molongwa mokilio na humiliation tie. Oh longa mokilio na humiliation te. Est-ce qu'on va déclarer na conviction? Soyez bénis. Salabo eloba na olongwa mokilio na humiliation te. Bana na yo bako longwa mokilio na humiliation te.
Ngai mosali na humiliation te ngana lenga lenga te na sayanzambe lisusu na te pate pate nako lela te nako maya nzambe nako nitungisa te nako maya Yesu. Hallelujah. Asikola biso na makila apesa biso makila na ye alongola ba makila ya ba manianga ya ba yombe ya ba luba ya ba sakata nako maya ye pona libela nako o telengana te na poto Akumama Yahweh, Akumama, Lingenda Yahweh, Otafololo, Akumama Yahweh, Akumama, Elike Nangaye, Makasi, Sambe Abolenge na Okumame, Sambe Alibota Nangayo, Okumame. Sambe ya mayele na gayo yokumame Sambe ya mwana na gayo okumama papa okumame okumama mosanto mosanto okumama yawe motema nanga okumama yawe okumama nanga soki pona bosui ya famille na zanga espacé soki pona kelasi ndelenga sa wapio mosale kulusu epesi ngai espacé na kati ya bato yawe na ngai Zambe okonyamana bazanga babotie yes Zambe motangisi abana bazanga babotie Yahweh mon petit diplôme sans tricherie Yahweh Yesu kumame na tongo na midi na pokwa katikati ya butu hata na décembre yo kumame est-ce que quelqu'un peut danser pour le Seigneur? Hakumama Yahweh Hakumama Hakumama Yahweh Hakumama on danse on danse on danse Jésus 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 tout s'écrit et tout s'écrit et tout s'écrit gloire 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 gloire. Dieu vous bénisse. On se voit le 8. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Je vous attends. Je vous attends. Merci, 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 merci.
Le 8 est bandit déjà. Et bandit na oracle. To bandit déjà. Donc to zanga te na espace Venise. To beteli nzambe milolo maboko. Amen. Merci les chantes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité.